Pensez-y. Geste mouké na ba maman awenge, na ba papa awenge, na ba yaya awenge. Batu ba bunda na ba wenge, batu ba zoka, batu musu binemiti lelo nga na viva yango. De fumeur, botalaka amitié ba cigarette, ya ba fumeur. Et à rasomo bolingo na bango. Mais muninga pibeli muninga cigarette parce que baza deux camps différents. Oh wenge anani, oh wenge anani. Abiso ke no ye banani apia o shimbo. Et cette guerre tilelo ezali. Alors il faut tout faire dans un coin de Kani Dimbabo Malubumbashi, bisogna sotto sokoli maboko en toute sincérité, to fouli événement oyo. Ya bande ko belé ya clan Wenge ya bana banalungwa o ba associé bango na programme oyo te. Ba lobité ke bacha 2000 personnes bana nyoso bandal boko tsa bango na programme te. Ninge bo sala ba comité ba organisation boye pe bo soli na comité oyo. Bon comité oyo e go sola na ba mama. Comité oyo go sola na ba papa Wenge. Comité oyo eza chargé ya ko réconcilier bana Wenge o ba swanaki o ba bundaki o ba salaki boye. Bango mo ba yebi pe ke milimo esilika. So milimo esiliki za mabe. Parce que milimo esiliki comme on appelle ka o le 27 moula, le 28 moula, le 29 moula, le 30 moula. Ba moula ici la te bandi 11h ti 11h. Mais to lingé ya te parce que bino mo ba Wenge bola ki sabiso. Bango mo ba la ki sabiso. Beaucoup honorable Edi Maziko na bandi tenyo so lobi makambo ya Wenge. Makambo ya Wenge to suki na yango wapi. Ah nous le 30 juin. Le que ça le 30 juin. Le 30 juin. Ça peut pas déjà ba mususu ba isolé mususu. Makambo ya Wenge to suki na yango wapi. Ba mususu baza ko potana. Bon, les Kamba Wenge en tout cas merci. Ngalaza bon naza clan Wenge, naza homme d'état mais naza clan Wenge, il est nécessaire pena répondre à makambo ya Wenge bandi na bandal. En tout cas initiative oyo nasali na pesi Amadou Jabir Mbote. Oyo azui initiative ya ko réconcilier Wenge et loko batu babandai ko zela pendant longtemps. To sepeli biso bana Wenge nga nazali membre ya comité moko auto installé qui pour na to observer événement oyo ça événement monene. Mais na événement oyo biso to lingaka Wenge et comme un festival. Baba na ko célébrer ngo chaque année mais ndenge pe ba orienter ngo eza mabete. Eza malamu to sepeli mais to lingi ni réconciliation ngo eza la sincère, eza la à caractère lucratif te. Batumo bazui mbongo po baza la réconcilier. Kaka bango Wenge zaka ka na otanga ba komo na bango parce que na oyoka sonité Wenge zaka ka jibe na wera te. Si on veut parler na Wenge tina na dislocation, on doit parler de Marie-Paul Wera Jibé. Hein? Oui, parce que voilà, ça pas branche il y a Oya Kendaki na Manda, Oya Kendaki na Blaise Boula, ingénieur, il était comment? Na pesi mbo de place à Zali, Oya Kendaki na Boye. Mais ce qui na stade wana, tous en a trois publics. Tous en a public à Marie-Paul, Matayam vous rappeler, Veki Mbombi, na pesi mbo te bisiko Zali, tous en a public ya Chituka, Binadam. Mbote pe bisika zali na miko komela ye na tongo to taso to ko okuta na mesoka ko répondre nga malamu soka wala na émission pe malamu na pesi mbote na jungle de la forêt yepe na komelie soka ko senga to kutana malamu to sepeli na organisation oyo mais organisation oyo bon négliger mututé to senga na comité ya organisation bon négliger mututé parce que Wenge eza esprit na Wenge ya yi d'énormes sacrifices au biso to sali na Wenge saka ya ba musicien te. Parce que nous sommes allés pour na longoli sapato a pesi musicien ya tika na lipapa. Na classe osali promotion Wenge. Ba mususu neti ba lemvandu kaniki boche wapi. Ba pesi facture à courant zuba ina na makama Wenge. Pole cha bocha wapi. Ambassadeur Krija Brown. Vient na Getch et mebwanga mukonza ba Wenge na pesi ombo te fondateur. Bocha bango wapi. Roi Pelé bocha bango wapi. Biso ba mfununga. Oto bundi pona Wenge. Bien dans la Claude Dundum, na pesi mbote. Ba Saint Thomas, ba John Yalebe, ba Maître John. Ba Masumbuku la Gangi. Ba Lisbonne, bocha bango wapi. Alors, to sola na mabele. Bo sola na ba nzengelenkano. Oh, ba décorer ba musicien, to sepeli na idée on a chaka Congo mbote, merci na démarche na yo. Ko décorer ba musicien ça bien, mais il faut bon négliger mutu mon côté. Parce que les esprits parlent. Na Wenge, nous avons perdu des gens. Il y a eu de perte de vies humaines. Ma famille est séparée. Ma famille est séparée. Ma balle est koufa. Ma maman est séparée. Ma maman est sardine. Ma kwanga. Pour na kabana na biso Wenge qui est likolonde bondol. Ma biso likolo. Wenge paye que likolo. Alors pensez à ces sacrifices.
biso to sepeli to linga de loko ebe baté to linga événement à la réussi mais pose à la réussi revenons aux esprits parce qu'il y a eu des morts il y a eu des sacrifices dans makamba wenge tout ce que la maboko en toute sincérité réconciliation à la sincère. C'est vrai que Wenge est un patrimoine ya Congo mais euti na Bandalungwa et bimisi pe Bandalungwa pe sali Wenge parce que bana Bandalungwa nyonso biso tutu ala ki engagé na makamba Wenge na promotion à Wenge alors Wenge pe si Bandalungwa nini Wenge asata na maternité na Bandalungwa te moi je vous le dis boza ba grand frère nanga boza pe ba camarade nanga o batu bazoko ko yebisa bino tenga na yebisa bino Wenge asali Bandalungwa ta maternité te Wenge asali Bandalungwa ta bibliothèque te bo associé batu nyonso neti ba Zakari baba boswe ayaki na moment na ye apporter pe loko moko na Wenge boko tisa na événement na projet oyo boko tisa batu nyonso bo négliger mutu moko te parce que les esprits surchauffés sont encore là na Wenge il y a les héritiers heureux il y a les héritiers maudits na ba héritier déçu alors biso toza parmi ba héritier déçu toza na posa ya mbongo te pe mbongo bo pesa pe biso et aussi ça banzala na biso te toza na besoin kaka ya considération na respect na événement oyo poza la reçu alors pour simba pensez aux esprits parce que Wenge tamolaki na ba esprit il faut le dire Wenge tamolaki na ba esprit parce que na kiboko ko na biso tradition est autorisé Wenge tamolaki na ba esprit pensez à ces esprits bokanisa na ba o bandeko na biso Wenge batika biso notamment ba Jules Biselele ba Fironiema ba Blaise Kombo ba Belis de Futula bokanisa bango nous avons enterré nos morts pensez-y geste muke na ba mama a Wenge na ba papa a Wenge na ba yaya a Wenge batu ba bunda na ba Wenge batu ba zoka batu musu binemiti lelo nga na viva yango deux fumeurs botalaka amitié ba cigarette ya ba fumeur et arasomo bolingo na bango mais muninga apimeli muninga cigarette parce que baza deux camps différents oh Wenge ananyo abiso ke no ye bananga apia oshimbo et cette guerre tilelo ezali alors il faut tout faire dans la coin de Dekani Dimbabo Malubumbashi biso nyonso to sokoli maboko en toute sincérité to fouli événement oyo comme c'est un festival mais ceux qui vont négliger biso vont négliger même esprit mususu et événement mais okufate ko za nango kaka parce que le projet est validé mais les esprits vont se réveiller et les voix des morts vont se faire entendre. Nga maloba na yebisa rabino makamo na yebisa rabino bozokanga en considération et au sérieux. Je suis nazangunza zanganga te naza messager prophétique des ancêtres nzengelenkano nan boyoka bakoko wana te basolaka directement na Dieu le Père et balobaki mukotoko silika on va envahir le Congo. Et Dieu me parle à travers les ancêtres nzengelenkano na ebisi ba Wenge men naza clan Wenge nazanga mokote baza belé na Wenge o bazaka ba musicien to bazaka pe ba musicien te pourquoi ba musicien mususu ba banda royal le 26 awa en tout cas boza bienvenue bon négliger mutu mokote bon négliger musicien mokote bon négliger Marie-Paul Roi Pelete bon négliger Rico côté bon négliger pe ba membre o ba accompagner Wenge te ce qui n'a se permettre ngai écoute na ko se permettre ko lobango te parce que na habité Wenge au pesa ngai nini oyo aussi sanzala na ngai to ba pasi na ngai mais na lobby yango par rapport ya regret ya bande ko ebele ya clan Wenge ya bana lungwa o ba associé bango na programme oyo te ba lobby te ke ba cha 2000 personnes bana nyoso bandal boko tsa bango na programme te ningi bo sala ba comité ba organisation bo yebe bo soli na comité oyo bon comité oyo e ko sola na ba mama comité oyo ko sola na ba papa Wenge comité oyo eza chargé ya ko réconcilier bana Wenge o ba swanaki o ba bundaki o ba salaki boye moi de ma part ba contacter nga officiellement te soki ba yepa na ngai en tout cas nga événement o penda eza bienvenu soki ba yepa na nga na ko mema o nga na yebi o pe
et que ça la événement les simba mais ce qui peut pas y par la été na forcer na bénir quelques événements mais et ça quand Nzamba sounger les kabala parce que bango ba yebi peke milimo esili kaka so milimo esili ki za mabe parce que milimo esili comme on appelle kaka les 27 moula les 28 moula les 29 moula les 30 moula ba moula ici la te bandi 11h ti 11h mais to lingé ya te parce que bino mo ba wenge bola kisa biso bango mo ba la kisa biso mais to tchena se nenga ingénieur arabaki nanga il était comment tchana se yango to tchena se on ba suka to kabana yo mot de la fin juste parce que tant c'est que mot de la fin to lingi Congo asika tolingi Congo ya sika tolingi Congo ya kimia tolingi Congo ya tribalisme tolingi Congo ya sengo tolingi 2023 ba élection ezala na délai convenu ezala ba élection moko parce que cette fois-ci je pense que le peuple va s'exprimer librement et il fera un bon choix. Il y aura des sanctions et après si ba négociation so ba ko soutenir ngambote notamment équipe de sécurité nangai maître touche na maître lou na pesi banzengelenka union sombote ba vaillant combattant o na lobaka na chaka maele nanga na ba fantassin o na zali na bango na pesi bino union sombote famille nanga ba ko soutenir ngai ba proche ba ko soutenir nga vient nanga Timbo Filemon na Suisse na pesi ombote Polé cha na pesi ombote Eric Lusando na pesi bino union sombote bisika bozali soki bakombo ezali na bakombo na balotanga ba Jean-Jean Ntiku baza ebele ba Evonciona bazali ba ambassadeur ki Jabron baza ma bijou ici à Mama Passa bazali chemin de la solidarité Fili Muju bazali donc baza ebele na pesi bino mbote nzamba apesa biso kaka kimi apesa biso bonne santé esengo ya kovivre na bosanité camarade na ngai ya lutte Jacques Ndala bisika azali na prison nzamba apesa o makasi prison ezaka mpona bato ya mabeta prison ezali passage ya ba leader eza passage ya gloire nzamba apesa o makasi place ozali ntango ekoleka nango ça passe vite bao baza na baboloko bao wana bahôpitaux nzamba apesa bino nzamba yoka prière na ngai apesa bino bonne santé bao nyonso babungisi bandeko na bango je connais la douleur de perdre une personne chère donc je compatis na ba moment wana o nyonso elekeli biso bino pe ba journaliste na senga bino boza quatrième pouvoir bachela bino budget bozala ka ba journaliste à coupage te bozala ka ba journaliste ya ba individu te bozala ba journaliste ya nation pona bosa musa na bino malamu lelo ezala ka pona ko annoncer retour na ngai pas sur scène sur l'actualité donc demain on aura peut-être des choses à dire sur ce qui concerne la population et la tournée sur le plan humanitaire dans le Congo central. J'ai un programme très chargé du fait que dans les Kendagi kuna namoni bosenga o ezali kuna namoni peuple nenga za abandonné nenga za oublié et yango na lobité na rotika mboka boité parce que baza ba congolais donc on a zoké les tournées pour na luka ba réponse nini o na bozongela bana Congo central mais bana kisasa na tiki bino te na lingaka bino mingi na zana bino mingi. J'ai un voyage prévu na Guadeloupe na cadre humanitaire, j'ai un voyage prévu na Mbandaka na cadre humanitaire et makamba politique na voyé pour sabino opposition balasima place na komi place na zali parce que na sali révolution moko na rénovation pour na Congo asika. Donc la prochaine occasion on va y sabino na pesi bino merci mais voyé otala mai et merci à tout le monde, merci na mokolo esika o ninga permettre que notamment moi mboka Johnny Lukaya merci mingi ninga pesi biso esika vraiment on est ensemble, je suis de cœur avec vous, avec tout le monde. Merci, c'est moi qui vous remercie.